eloko to sala ngo za fondation Mayemba famille Mayemba eza par rapport ya ke lesa bana bitiki baza na posa ya bapambwama baza na posa bapambwama bazala bien bon sikoyo biso tokozala toza na makoki ya makasi te mais moi 10 fois oyo tozozwa ekosala biso bien ke bwana bitika na pe ba se retrouver pe na kati mais eza eloko ya batu nyonso eza ka pona ba comédien te eza mutu nyonso oyo aza na posa ya kosunga o alingaka di Capuyo Mayemba amoni ke te na soutenir ye ata oya sombi liboka 5000 fois eza ka ko soutenir ye déjà na kati ya bolingo ki star ezalaka te eloko ebomaka bino ba star eza nini ozozo ki star na yo okumbi yango na kati ya bolingo ce n'est pas ça. Tant mobali mwasi aza aide na okompe mobali oza aide ya mwasi mais faut pas kozala te ke oleo tokela ta mama mai na kati ya ndaku olobi ke yo za star non nga mobali na nzamba pambola nenga mobali na nga en tout cas to luka mbongo so esenga mimbule ezobeta ke o mbule ezobeta tokanga biso nyonso bambisi tokanga toza couple moko toza na biso nde tema ke bonzambe za makasi ayebi nzambe nga pe na ayebi nzambe toza vraiment ini makasi donc tokoswana na biso toko discuter mais koswana ya epanza couple te bino pe ba star botika pe kosala bato bankopo boza star ozana mwasi no na ndako ozana posa okendo saba makamusu libanda po boyo kusamwana bato motema passe eza bien te na nga pe naza na posa naza posa soutien ça veut dire quoi moi na poto nyonso ozana ba séjour na Kinshasa ao yaka na Kulumbu numéro 2 avenue Antenne yako lia liboke ya fresh yako lia ngando ya fresh olia ngulu ya fresh ozana posa ozonga na poto na mbisi yake pananga mbolie mbona butu bwana balobi muke tonga libaku wapi likola miel Zambe na ngai Ajiko mera za ko aider ola sai ola sawa kanga libuke matasona dikapona ngakanga ko ola sai ko kanga libuke ayekula malembe apasie osko na okangela nani ndimaka pe nandima be na boite nandima yao na okangate bat bangu na okangate vraiment dikapuyo kanga liboke yo mtoka yibenga oh namna kagito mtoka yi oya nini Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga Eko yokate. Na deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Eko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoga kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Tozali awa na Jili quartier 8, je pense que panneau obozomona oyo mini alimentation fondation famille Mayemba chez l'artiste et comédien DiCaprio. Voilà awa batekaka mbisi ya mai ozana posolia mbisi ya mai piro pusani oza posolia mbisi ya mai, il y a une seule adresse. Oza posa oliangando oliankoba bakinois, il y a une seule adresse, c'est-à-dire awa staff yango Pierrot momoni staff yango yo mini alimentation fondation Mayemba chez l'artiste et comédien DiCaprio. Eza wana nchina quartier 8 nazo pousa nazo mona na moni koto ba osala engaye ya boye opena na kozo ta mo besu piro pousa na kozo pena mbisi pena dribo na lea
Maman Mbote. Mbote papa. Maman ozo sala bozani. Papa to sa liboke ya ngulu. Liboke ya ngulu. Ngulu a fresh to bomie to bimisi makila. Biso moko to bomaka ngo. Yango tozo sa liboke ya ngulu kitoko makasi to saisonner na ba épices kitoko. Tozo tumbango. Donc ozoli yango vraiment ezo sala bien papa. Maman misuni ça tu bo sala combien boy? 5000 papa na okata misuni ya mine. Ebelo nyonso tu papa okoli okotonda na kwanga. Ngaye ya boizame zala vraiment ngale za osepela. Donc déjà bona kwanga donc na kangi maman journée. Na solo ekangami papa. Awa chez papa DiCaprio. Moi si na mama Sifa la Rose. Bango nde batu basali eloko donc binga naza ya Sifa nazo ede kaka na musala eza makasi mingi. Donc awa sikoyo ba catégorie batoni bayaka awa surtout pona kosoma biloko. Papa awa eza njili oyo na yoka na nga na sango po to banda osala ngo na kapela toye kofungola ngo awa na njili mais koteka oyo biso totekaka na kapela na njili en tout cas papa nazo koka njili te pardon biloko elalaka te ba parisien oyo eza mboka ba parisien bana poto ba comédien bato a théâtre bato nyonso tu bazoya a bazoya olia bato a misala nyonso bazoya olia a ona kan liboke bozala pas super papa tozo souffrir musala mais to mesala na biso na ngo meka po kangati okokate papa okokate soupe ko sopana papa eza musala moko makasi ya musala makasi sikoyo bato so mutala posali ya ngando mutala posali ya koba ezalaka ba jour bolamba koba na ngando ukoma bo koba na ngando ezalaka na ba jour mingi bapesa pe ba commande so mutabi mama naza posa ya ngando toza nango to atiki mbongo na ye to saleli ba musu bazana ba fête ya anniversaire bayaka awa mama toza na posa ka sala maboke ka ya ngando tokosala mama naza posa ya liboke ya koba to balamba soupe na njungu tokosala po eza commande tosala kango papa ato oza na ba fête ba manifestation nyonso oza na posa nango yaka tokosala ata 30 maboke ata 50 maboke oza na fête na tokosala totia yango na mutuka toye kotikela nayoka pe ke bato pe poto basaka ba commande makasi papa o mboka bana poto ti kapela kosaki na ye biso bapesaka commande basengaka ok à toi tu dois continuer babila ça contenu bon soki ozomona mbisa mai ye moko ye four moulin ye mo ye yo bozomona esi bamilinga bo comprendre secret na ye ezali kaka musala secret mama Sifa eza kaka musala ye moko ye yo mama Sifa secret eza nini yebisa biso s'il vous plaît bato baolanda yo nakangata moi 1 minute mama Sifa secret eza nini bato bazolanda monde entier ya osala maboko secret ezala ndeni maboke ezaka fosala yango naturellement fosa maboko naturellement après musala maboke epesami mutu nyonso tu te parce que soki oza maboke ebongaka te kosala babiloko ebele na kati te sa maboke naturellement alamba bien bakria mpe bakoya po eza mosala nasala nango 10 ans eza sika te oyekolaka ngo wapi bon oyekola mosala yebake mwana bitike mwana azalaka mwana etike oyo azala na baparent te en tout cas ayekolaka mosala nyonso ta mwana oyo aza mwana etike oyo aza na baparent te yebake mwana na ayekolaka misala nyonso yango bomonaka ke nazalaka na bagrande sœur oyo balingaka nga mpe mingi oyo bazalaki na mposa nasala mosala ya mbisi nazalaki na mokati balon ta namoni balon ezosimba te nde naye na mbisi me monda mbisi banda naza nango c'est bon ose koloni nazala nga ekolo nyonso mpo ekolo nanga soki nayebisa o na mosala nango osala esimba te na nde nini esimba te na nde nini ntango mosusu tomona mpe bato mosusu ata moto wana tondima osala biloko mais esaleli na yo nango mwa loko ota mongala na moluba tika okosa bisoko yo oza mwana eto asolo te bo moluba ozosa osala maboke bon maboke wana eza commerce eza don so oza na don wana ekopesamela yo mais so oza na don te ate osala eloko nde nini ekosimba te ozalaki initie quand même tokosana bo s'il vous plaît tokosana boye ozalaki encadré epai ya motu moko songolo oui
donc musala mbisi nakoloba nde nini musala mbisi eza musala bankadraka mutu donc mutu nyonso oyo akota na monde ya musala mbisi seke azwaki goût epai ya bato oyo bazalaki liboso donc bagrande sœur oyo bazalaki liboso baza mosusu baza na voyage nde moto balakisanga ke lokola ozoboya koteka bilamba entre autres memona ndenge na voyage nde nakenda voyage nde na s'en sorti yo za monsta baartiste comédien est-ce que bacomédien bayaka mpe kolia oui bayaka ça veut dire eloko eza mpona bango eloko tosala yango eza fondation mayeba famille mayemba eza par rapport ya ke lesa bana bitiki baza na posa ya bapambwama baza na posa bapambwama bazala bien bon sikoyo biso tokozala toza na makoki ya makasi te mais moi 10 fois oyo tozozwa ekosala biso bien ke bwana bitiki wana mpe base retrouver mpe na kati mais eza eloko ya bato nyonso eza kaka mpona bacomédien te eza mutu nyonso oyo aza na posa ya kosunga oyo alingaka DiCaprio mayemba amoni ke te na soutenir ye ata oyo osombi liboka 5000 fois eza kaka kosoutenir ye déjà c'est ça Pierrot yanga awa telema awa zo biso mo simo emonana siko yebisa biso penza so mutada peut sala commande ya ngando awasala ngondeni bon bato baza na poto tozotinda biloko toza na place agence Sir oyo biloko soki biloko ezaka ebele biloko eza nte na ezoya toza na agence mosusu eza na Mbandaka donc na Mbandaka eza mpona biloko ya moto moko so oza na posa biloko ya moto moko olobi nombre de kilo biso tokoyeba ndeni tokosala ekoya ata tokoloba bato ya Mbandaka kaka lelo après 2 jours biloko eye tolekisa yango directement na agence donc so oza na posa lokese oza na posa nyama zamba oza na posa ya biloko presque nyonso oza nango posa en tout cas kobanga te pe so otindi mbongo koloba te ke ote na atinda mbongo pwani te kotinda pe vraiment bomona oyo ezali babingando babingando te onio onini mungusu na ngolo mungusu na nzombo oh là là amasiko bo ningo sala boye ona la combien bon biso toboyaka na biso makambo ya ebele liboke pa na nga c'est 5000 francs donc ndo ozomona nyonso ezawa ngolo na mono choyo 5000 francs pamba 5000 francs congolais donc na poto bato bayebaka franc te en tout cas bakozwa $2.5 oh nde liboke oyo eza na maboke mosusu totindaka na poto osali liboke tosali boye tochango na kati ya nini ya tochaka ngo na kati ya nini ya congélateur et c'est congelé après na ba glacé toza na ba glacé moko mike oyo tosombaka oyo tokendisa biloko balamba mpe ezali po moto akoloba kobosalelanga liboke na salubi soit na salele solution après na makasi na tiele na kati ye moko akesala ok bongo sikoyo ezalaka combien bon na bongo tokosolola kaka tokosolola parce biloko mosusu soki ozokende il faut kosololisa yango par rapport ya bato bazomema mpe na agence après ntango tokoya ntango oza prêt ya kosala yango tokoyebaka ndeni tokosola po eza famille basola masola famille basololaka na famille balobaka en public te engaye ekozwa mwasi ya bovoma opambola miti DiCaprio opambolama kozwa pena obeta pena libaku pena oyo pena moke atonga nzambe na ngai abetaka libaku akufela ngati o DiCaprio asali mosala te yeyo DiCaprio obatama te dikabimati DiCaprio yeyo akombola aza koyede mare ye se boye chaque dimanche alambaka DiCaprio alambaka bakosa biso alamba makasi DiCaprio yana DiCaprio pardon DiCaprio yana papa kanga na liboke moko tikana pardon abio kanga na liboke fanda na noa fanda pina mère DiCaprio oh moi c'est ndo banga nini oh mama tala simbela moi solo kosa mbongo moi été DiCaprio kanga na mère bi kanga na liboke yama kanga kansana liboke zona liboke DiCaprio so ko mutu nanga zona nous pouvez bango ko DiCaprio kanga liboke DiCaprio kanga liboke e mère achelie ngaye asalini alukaka vraiment moi ça boli pamboli mbona butu
balobi muke tonga libaku wapi likola miel nzambe na ngai mère aza koede ye olakisa ye olakisa okanga libuke olakisa kokanga libuke nayekola malembe apasi osiko naokangela nani ndimaka pe nandima pe naboyi te nandima yango naokanga te bato bango naokanga te namunakangi to mutokangi oyo nini mungusi tokanga ndeni ya normal ka normal ayebi te nayebi nakanga mingi nde dimanche nakanga mingi nde dimanche tokata kasati oyo antokata ta mère ala DiCaprio alakisanga nyonso mère asimbeli ye abanga nde pamanga mwana na simba na ngai bapota ya bangulu na ebominga maboko voilà DiCaprio azwi abi yo moke cha moto toke DiCaprio ke cha liboke na moto DiCaprio ye moke cha liboke na moto ko liboke yango ndeka ya nzoto na ngai eyo kangi ba nzoto minene ngai kangi ya nzoto mikebo nzoto mike DiCaprio atie le moto voilà DiCaprio me koto che libanda che libanda cha ta moto ateza na moto eza DiCaprio moto zata donc DiCaprio a pour la moto mibala boy bazala te jamais star bo pour la moto pour na la vraiment olobini mama mapasa abeta libaku na kati ya miel mobali ya boy tala ndenge apopola moto papa bazate akangi liboke atie na moto aotindika moto mama mapasa abeta libaku na kati ya miel mama sifa abeta libaku na kati ya miel nga DiCaprio un artiste comédien azolamba un artiste comédien azosala maboke DiCaprio no sur la mine comme star vraiment sur la mine mais le meilleur l'ompata écoute dans le poche pour l'introduction à Bible celui qui ne travaille pas ne mange na kati ya bolingo ki star ezalaka te eloko ebomaka bino ba star eza nini ozozwa ki star na yo okumbi yango na kati ya bolingo ce n'est pas ça ntango obali mwasi aza aide na oko mpe mobali oza aide ya mwasi mais faut pas kozala te ke ole otokela ta mama mai na kati ya ndako olobi ke yo oza star non nga mobali na nga nzambe apambola nenga mobali na nga en tout cas toluka mbongo so esengami mbula ezobeta ke mbula ezobeta tokanga biso nyonso bambisi tokanga donc tosalaka mosala toye koluka mbongo ndako bato fo tofuta nde toboye toza awa eza lokola touti omoni bato bautaka Nigeria baye koluka bazotumba batija omona papa mokolo me azotumba batija azoluka mbongo botika makambo ya ke ote nga na osala boye te po boye non c'est pas ça mais mobali na nga tosalaka asalela donc nde naza boye ata na ndako so tofandi soki alobi mama lelo bokolamba te nga moko nazokota na cuisine en tout cas asalaka yango alambaka fufu alambaka nyonso même bilamba même konika soki aza na tomona kaka anikelo bilamba donc toza couple moko tozala na biso nde temake bonzambe eza makasi ayebi nzambe nga mpe nayebi nzambe toza vraiment ini makasi donc tokoswana na biso tokodiscute me koswana ya epanza couple te oyo ezalaka teke nakangi biloko mpo nga yebisaki nga na kokangaka biloko te mpo na place ya kokende te yo nde okanga biloko okende nga na kotikala awa moninga no mwasa komele tomoni azo appuye biloko nsa ndako akedi mwasa bareseau wana ye aza na vision te ngai aza na vision na nga yango na baka libala ava kozwa yango ifo miprépare libala ce n'est pas ke okotika kokutana na mobali mbala moko papapa sentiment bobalana te
libala eza moko mosusu ya kolukanga tosalaka émission ebengami kaka basi ya mabala na koexplike yo ndenge libala ezala na roya mercredi vraiment basingonyati encore yo na roya mercredi tokoya tosala pene émission ya libala vraiment na koexplike yo ki en tout cas pesa na otika pesa na concert pa basi oyo ba comédien bazoboma mabala to moni muninga na bino mwasi ya ba réseau azui pena biloko nyonso andaka pikolo ngakei yo pona yo loko wana mona kondeni bon pona nga en tout cas toyebi yango te ka ndenge ozoloba soki eza bongo soki mpenza ke eza bongo eza mabe makasi pourquoi parce que libala babalaka mbala moko ntango okoti na kati ya libala il faut supporter mobali wana mabe na malamu na ye parce que mobali aza lokola mwana moke mobali en plus mpe yebake bamesanaka na mobali te mobali aza lokola caméléon akolamuka lelo bien akobima pa kendaki musala esimbi te azongi mère na eza bien te donc il faut kosala biloko moko boye il faut parce que omoni ke oza prête ya libala te kosangaje te bino mpe bastar botika mpe kosala bato bankopo boza star oza na mwasi no na ndako oza na mposa okende osala bamakambo mosusu libanda mpo boyokisa mwana bato motema mpasi eza bien te yana bi ke toclotire wana tokolobela yango moko mosusu mpo yango nde moto oyeli te oyeli makambo mosusu nayeli makambo mosusu bato bareteni nini na émission tosala lelo mpona mosala na bon mpona mosala na ngai toza na mposa kaka ya bato toza na mposa motu nyonso afongolaka eloko azala na mposa ezalaka moko te ezala misato 4 5 6 esala mpe bien ke lelo oyo tala neti ndeko na nga Caroline aza camarade na nga kutu te tokutana ete mpona makambo ya libala donc Caroline aza pire nga mais tala façon oyo asalaka mosala na ye ata azosala mosala na ye eza bien ozomona mais maintenant sikoyo bino ntango boza peut-être ye ndenge aza mosala na nga mpe naza na posa naza na posa soutien eza ça veut dire quoi mwana poto nyonso oza na baséjour na Kinshasa awa yaka na Kulumbu numéro 2 avenue Antenne yaka olia liboke ya fraîche yaka olia ngando ya fraîche olia ngulu ya fraîche oza na posa ozonga na poto na mbisi yaka epa na nga koma papa lopango mama lopango na Toronto City bango bateli biso ba terrain kitoko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi mama lopango awa toza na concession Toronto City toza na commune ya Maluku na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo et tozwi concession Toronto City après avoir kosala baétude nyonso tout ya immobilier foncier et tout na ya géo localisation tout pour que pouvoir tosala situation concession ebandi awa et eiti bozomona baborne oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, ya Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyo swanzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyo so baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Le bac naza pour ça 100 kg mbis 200 kg to banga te bato yo so coopérer na bango to yebi nzambe toza bato te ke to zimbongo na to melango toza na ndeko na poto azana posa mbisi zwaka numéro ya wana tiango pesa ye ya albula lukabiso mbisi nyonso azana posa nango biso toza wana en tout cas vraiment bato baza pe na poto baza ba mela bango ba mbongo pe ba ndeko na bango ya bambisi baza susu na confiance te batinda mbongo toza na numéro en compte oza wana ba kopesa ngo eza problème ya ke otindi no mbongo oza na posa biloko ata ya combien tinda mbongo en tout cas vraiment pesa biso muto ya wa ko zo biloko bi agence oyo moni ya yo so ko za pe na agence te puisque olukelo agence to olukelo façon ni biloko esa nini ekoma donc toza na posa na bino toza na posa pe na soutien ya boya ata liboka 5000 so ko ti biso $2.5 eza ka soutien. So va pas contacter un numéro ni. Te numéro nga pesa numéro te numéro za ka moko ya papa. Numéro papa pesa numéro nga papa. Papa ça pesa déjà. Ya pesa numéro. Ko emo bona bosa na chiffre moko na sura. Ah OK. So ningo benga na numéro oyo za affiché wana. Vraiment okozo adresse ya esika oyo en tout cas to komina suka ezaki bongo télé-réalité avec l'incroyable Mirankianvu na fondation Mayemba. Télé-réalité bomoni bambisi yango yo maman Sifa moi si accès comédie DiCaprio azo sala liboke et puis na ka maboka ngo tokenda ba kapela tokenda ba kinkole ba kotilo la mso mona ngolo moko ba disons par 3 mais on azo kamba ngolo mibale liboke bato nyonso biso toza lokwa ba grossiste na liboke bato baza neti basambi soso ke ye ngana kotekela ngana kosoma peut-être na $150 mais ngana tekeli mutu na $250 soka sombi par basem na $250 yebe auza bénéfice peut-être à $20 mais ngana tekela na $150 il faut na kanga liboke bele po esi la mbangu parce na za grossiste donc so sombi mabele maboke oza na anniversaire et lo musu ngana lo ba ngwana so oza pe na anniversaire oza na posa ba bomelo ngulu basa elo ba cérémonie ko boma tozali soko oza na posa pe ke basa elo maboke kaka ya fête tozali oza na posa basa elo eza na mbisi musu to sala kango tango okoya na kolakisa mapoli pesa na nani ya mbeli pesa na mbeli ndoki mama la sabiso loko wana mbisi wana oyo eza mukie to sala kango na mbisa munene to sala kango posa na zwa mbisi oh mbisi nini mama oyo eza mungusu eza na ona apesa exemple mais tosaka ngo na bambisi ya minene. OK malembo zoka tofungolaka ngo boye. OK je pense que bon na fungola mbisi bien que ça muke abi sala kombi na nzom na tosaka ona minene po yango ifungwa maraso ya munene basalelo boye batumbeli yo batyo bangredie bien batango kana kati ya kaso mwende mbisi ezali tolongola mutu boye. Totiki mbisi o kaka boye. Wana na sina tie déjà ba épices ekoti na kati na otango justement na kati boye. O kinkole na ke kinkole ba kendo sala nga enveloppe même bis ne na sala boy ba enveloppe donc boy enveloppe na okanga ngo boy na kangi boye na kanyango boye na kanyango boy esi donc boy mbisa munene okangi ya munene siko mbisa munene nango siko na kangi boy na lati sango pena ba makasa bien na tieba matungulu na chango siko na moto tango ekobela ekotika lokwa likayabu. Oh soko lingi batie lo mpose na kati batie ba mpose na kati ba makokola mike batie apo banjo liango tosala yenza menanga ma ozaka bandaka la pena makama ozaka wapi makama boy bana kin bozo nda biso bato poto bozo nda biso enga mo DG Bruno Kanza en tout cas papa en tout cas biso to wa fêter anniversaire na biso awa manifestation to wa fêter awa na njili
vraiment bato nyonso besoin na biso na super promo Congo Vérité News TV besoin na biso TV vraiment il y a une seule adresse na quartier 8 numéro combien peut-être référence awa eza Kilumbu numéro 2 Kilumbu numéro 2 donc so komika uti quartier oloki école ya biochimie tango ya vokoma donc mon antenne no mona déjà awa photo ya star na bino bolinga mingi eza wana bomona bokiti presque bato nyonso bazo ya bongo omoni awa baka bino bato bataminoko ebele bolingo mona bato bala na te so bato balani kotonga kofinga bomoni siko libalo ba DiCaprio bino bofinga ka bomoni intérêt nango bomoni yango DiCaprio a dans des ans là bien ndanga DiCaprio da passe pour la nzala tana nzamba pesa papa pusa sima zulanga manengo sa misala wana DiCaprio za mwasi mayele o sangsangana ye DiCaprio azo mwasi mayele tanengo sa misapa to komina suka en tout cas to ko ya lisusu poto ta sabino ba particularité belé oyo ya musala o to ko ya pena mukolo ba mbisi za ebele awa na bangando to ko ya awa mercredi to ko sa télé-réalité to ko fanda to ko lia to ko mela donc ngape bomuna nga mko na VCT a te fola ta mko na la ta kilote ko mbisi o bosi yo moko aussi mbisi sopelo ba na ko ya na la ta pena kilote na promettre bino na la ta kilote na ta bling bling na perpète nanga boka matata bomuna mpende boka matata bolimbisanga donc maman otani la bien maman afika mama kombo nini papa kombo nini tabwa bino maman crée de motema ya papa pardon pardon vraiment Tao Mikana directeur ya SNEL ya RTNC oh vraiment mes respects chef vraiment merci beaucoup c'est la réalité télé-réalité ça la longa bongo bo en vouloir biso télé-réalité zaka caméra ningana et kende boy. Merci beaucoup, nous avons une prise de vie et Zalaki Bongo, Pipi Roger. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la femme qui détient la beauté de la femme congolaise, Vito Flangimbi. Merci beaucoup à Igo Sala de Panama, Motema Nanou. Merci beaucoup à Luzombala, les grands mannequins. Merci beaucoup à Maman Viviane. Et Nzumba, Mavian Nzumba depuis Belgique. Vous me laissez toute la famille. Il y a Maman Nzumba, Viviane, Bambo Tebele. Moi, Viviane, ta place Kitoko. Merci beaucoup à Lauriat Bikuta, Balobi Toussé toujours en avant, Ngwabi Mabala, et pourquoi pas Niklette Ndaya, Bajolibilité. Merci beaucoup, Tokutani Malasima. Salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo bisenga senga nzambalole nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bi bisenga senga nzambalole lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso
mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo naye nakosangananga libosa bonzambe salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso undelanga yeso bisenga nzamba londe nalemi epi yapesanga kabelanga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi mpe bisenga nzamba londe ye lokota ngai yeso lokotanga yesu lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yesu naye nakosangananga libosa bonzambe salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso salelanga yeso undelanga yeso undelanga yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso longisanga yo merci Jésus nalemi bia bisenga nzamba londe nalemi epi yapesanga kabelanga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisenga nzamba londa ye lokotanga yeso lokotanga yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso tombolanga yoyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele
sawa fako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo